Bonjour, bonsoir à tous les abonnés à Manette Pelekiming. En tout cas, excusez-moi la famille parce que Nazaka 4 yeux, na mon bien ceux qui manette n'a mais trop de manettes et juste à la moi ma béming. Merci beaucoup à vous. Bienvenue à tout bolanda. Biso opportunité, biso moi pifo hein. Ya kozala liboso na bino pour apporter les bino ba message. En tout cas, plaisir et ça yanga makasi. Plaisir et ça partagé. Je sais que tant que bolanda analyse na biso na MK Mbelu TV officiel bolobara non en tout cas ceux qui ont reproché Zaline merci na bino déjà parce que on a ba commentaire de la ba message donc je vous remercie énormément. Mais si vous êtes là pour la première fois, en tout cas je vais vous demander de vous abonner. OK, c'est votre maison. Abonnez-vous massivement, aimez, likez, commentez et aussi la biso plaisir yamakasi. Déjà avant de commencer, j'aimerais d'abord inviter tout le monde d'aller regarder notre film Discrédit na Belle Vie Télévision. Film Ezo Kende Kitoko na oya sima pona analyse ya film mais film na biso Discrédit na Belle Vie TV Ezo Kende Kitoko. Lelo na biso juste na bandaki ko tambola na ngaka ande na zala na tambola sur internet pour na ko la bino ba information. Na kutani na vidéo oyo na zochela bino. Jérémie na exaucé papa monoko o to benga mingi mona mama Kalunga parce que bango misa to basala Dieu moko d'enfer. So kozu mama Kalunga ozu Jérémie ozu exaucé basala vraiment Dieu moko auto bara Dieu d'enfer parce que ma finga et mataka kitaka incompréhension et mataka et kitaka mais na tournage wana tukmoni grâce luzolo bana grâce luzolo bana tournage wana tomoni Chiquito tomoni donc équipe mobimba ya ba tournage na bangonde basala en tout cas bazala ki wana bazala ki na tournage en plein tournage exaucé fallait azope sa briefing kaka ndenge ezala mais briefing et tourné bitumba surprise et pesi makamususu la famille en tout cas to landa vidéo na biso tozozongela biso juste après comme ça to meka koloba moi 2 mots et puis on va continuer na ba programme na biso na kati ya MK Mbelu TV officiel famille na bisino na kokite na supporter na bi oh Jérémie eza non asiliki penza oh asiliki ko biso bato minene to linga te bo toucher biso ba point sensible biso bato minene toza minene bo tika biso na minene na biso bato comment ba mela ba C4 pour ba ya minene siko ya biso minene ngo ezala ngo ya kimia ya mbongo te surtout ba biso o bola teti munene za ya mbongo te yeloko te ka kimia nzambe veut dire nzamba so pompa kayo tongo etanya pomper mais du pompage du tout pompage. Voilà la famille, suivons d'abord la vidéo et puis je reviens juste après pour clôturer notre analyse. Bisous. Alors ça sport pour la santé mais pour la santé une année à ça la sport on a foutu surprise à ça yebisana elamba na ngane na lati chemise na ngabo place nini émission qui n'a pas dit bien été mais c'est surprise ça maman na surprise non c'est pas maman de ça maman de tata na kufa la place ko to ça la une année tonga bien tomba na tata na yo ba iso etonga mate surprise ba ça ça se pose à ma tête. Ça se pose à ma tête. Pourquoi pardon, pourquoi
José. Ma chérie, kitana mitali yote. Tongela tata no pia tomba. Tongela tata no pia tomba. Oyoki. Tongela tata no. C'est qui t'es la parole. Soza mobali ateme ya dirige tournage. Yaka. Nazawa yaka. Nayebi yo nanu kutu te. Linette wana olati lokwa sokoro ekosa yo te bebe. Nayebi yo te tokutana te. Désordre na saini na pandi milangi. Parce que exaucé, net il y a un monde avant la quitte à biso to tourner. Te do biso siko a to ça musa le pele. Ya pe sa biso. Na spoti na ko encourager les mal na bana. Ya pe sa biso mbongo to. Na ko beta yo. Nazawa. Nazawa. Ya pe sa biso mbongo to. C'est futa biso de keto kende. Na lobi tata na e banda kufa Na émission. basala te. OK, on a na lokenda na yo. OK, on a na lokenda na yo. Lokenda na yo. Exaucé. Ok, gâteau zotoke. Ngana to mo tindika. Na kiku. Tournage à 28 filles. 28 na Il y nini? a 28 filles. Yo sala ba 1 million. Na Wapi yo? na sala ba 1 million. Wapi? Na mingadi place bakunda. Exaucé. Exaucé. Ah, je me dis comment. Merci Nabiso Balandia, M. Kambelou, TV officiel. Je crois que tu Golanda vidéo. En tout cas, c'est vraiment comique. Ngai personnellement, et c'est pas singa maka, c'est parce que salon pendant le quoi solo. Salon pendant le quoi solo. Or qu'ils ont au théâtre. Salon pendant mon appena que non, mais donne à mon amour mobile lemba le quoi exaucé. Exaucé si dans ta vie réelle, aux alapo lemba, bon en tout cas ya. Ça la sport au yoso fout de la yano Jérémy yonde il faut kende. La famille na seki na lembe en tout cas na ki na ya na ngopona na bouger bino mo mukena tanga oyo nyom to kokuta na video oyo anytime de banglophone baloba anytime okuta na video oyo et bouger mo mukie et seki so mo mukie en tout cas abonnez-vous massivement sur votre chaîne MK Mbelou TV officiel bébé na bino oyo aye liboso na bino boyamba ye maboko polele boyamba ye le bras ouvert. Ok, ndeka baloba na français. Biso bina français mingi te po to suka na biso na rond point. Biso bina lingala nde mingi to deta kango penya to nia kango penza. Donc c'est-à-dire abonnez-vous massivement sur votre chaîne MK Mbelou TV officiel. Ceux qui nzambe azungi te ngana bino to kokuta na mikolo oyo ezali koya mais tozana bino elongo nzamba lola apambola bino bisika nyonso ezomi bino bisous.